pasi pe mawa bandeko nanga makambo moko ezosala pasi mingi penza na motema. Ezosala pasi la famille komona makambo oyo ezoleka, komona ba makambo oyo ezotambola, komona oyo ekomeli papa na biso musala nzambe lelo oyo babengaka ye kaka Pasteur Patrice Ngoyi Musoko. Ebele ya bato bakoya kotuna mama Etoiline kota na yo kaka na sujet mbala moko loba kaka makambo eza nini. Ebele ya bato toyebi ke papa Patrice Ngoyi Musoko azalaki président ya ba musicien nyonso gospel. Eloko wana toyebi yango biso nyonso. Eza kutu na bato mosusu ti lelo bayeba akake non papa na biso azalaka toujours président. Bato mosusu bayeba kateke non papa Patrice asi alongwa na eki président sango wana. Me bato mosusu bakanisaka kaka yango lelo bakomi komemela papa na biso Patrice Ngoyi Musoko ba makambo penza ebele bandeko na ngai. Ba makambo ya makasi. Ngana lobaka mosusu ezalaka na batam moko mutu pe na kibo mutu na ye. Azalaka lisusu na besoin na ba makambo ya minene te. Parce que na kokola deja na ye ba makambo bando kotaka minene ba makambo bando yaka minene il faut abondisa kuna il faut sala organisation ya boye mais na batam moko boye mutu azalaka pe na besoin ape misanzoto ape mape na ndenge moko ya bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Etoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino papa Patrice Ngoyi Musoko. Nini zoleka bandeko nanga makambo nini esali keno lelo to ya kobeta masolo surtout ya papa na biso Patrice Ngoyi Musoko. Voilà. Avant to kota na momo zindo, avant to beta masolo nyonso ka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko na ko profiter nanu na sensibiliser na pesa pe bambote na moi quelques personnes. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya Linda bambote nanga na yemoko madame Judith Diampoviza bambote nanga na yemoko madame Marie-Josée Chala na pesi bambote na mama Cécile Kaba bambote nanga na yemoko madame Marie-Josée Mafuta de partout oyalanda kabiso bambote na mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na mama Christine Lonongo bambote nanga na mama Joséphine, mama Tina, mama Titi, ba mama nyonso o balingaka Etoiline Inès TV. Pourquoi pas madame Vicky Mombonzo na pesi bambote na système kaka ya kitoko penza mingi makasi. Bandeko nanga kandenge toyebi kokunda to kokundama ya sœur na biso Lucie Kunda. Finalement, toki koloba enfin ba utaki kokunda ye. Depuis sœur na biso akufa. Matanga na ye eumela. Toyebi déjà na Congo na biso tozalaka soki mutu akufi mingi ezalaka kaka une semaine omona bakundi mutu. Une semaine bakundi mutu. Mais ya sœur na biso Lucie Kunda kokunda manaye eumela penza mwa makasi. Eumela penza tolo bango ngana lingaka nanga biloko teke non ngana lingana nanga koloba eumela comparativement ya ndenge toyebi soki mutu akufi ndenge bakundaka ye soki ndenge makambo ekendaka soki mutu akufi mais ya ye penza eumela. Alors ka ndenge toyebi bandeko nanga lelo oyo makambo ya somo eye kobima makambo ya pasi eye kobima.
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe esalemi na ba plante, na ba industrie ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na ba solution ya kafu. Gavker aye penza na makambo ya kitoko. Gavker aye penza po na lobiko na biso na système moko ya bien. Yo obelaka mutu pasi, obelaka mukongo salaka yo pasi, nzoto bandeko na ngai sana batu mosusu bakomaka soki akomi na mwa batan moko boye ba 50 ans, ba 70 ans, ba 60 ans omona malili nde malili. Batu mosusu omona azoyoka nzoto moto na kati ya nzoto azoyoka ngo moto. Bandeko na nga solution ba makambo na bisno eza nango kaka na Gavker na système moko ya bien. La famille tokota na makambo na biso lelo na memeli bino papa Patrice Ngoi Musoko. Kande na bandolo ba kokundama ya sœur na biso Lisi Kunda. Ezwaki mwa temps ya mukete, mais temps penza ya munene, temps penza ya ebele po bakunda ye. Na Kongo na biso ka ndenge na lobaki, mutu soki akufi mingi tokendaka, soki mutu penza omeli ezalaka ba 10 jours ndio omona bakundi na bango mutu. Mais baka nyonso ezalaka ba 7 jours 8 jours bakundi, 7 jours 8 jours bakundi. Mais pour na ba personnage public toyebi ke kokundama na bango mingi pe e dépendraka na l'état. Batu o nyonso bayembaka, batu na biso basalelaka biso ba théâtre, baza ba personnage public, bazalaka pe batu a l'état. Donc bazalaka na maboko ya l'état. Soki batu wana bakufi, l'état nde azwaka bango en charge. Ezalaka bongo. Siko na matanga ya sœur na biso Lisi Kunda. Tomonaki message moko papa na biso José Nzita ayaki ko lancer concernant kokundama na ye. Alobaki organisation ezo salama te. Pourquoi? Parce que papa Patrice Ngoi Musoko alingaki na ye komikotisa te. Yango frère na biso José Nzita ayaki penza mbangu sur les réseaux sociaux pona kosenga papa Patrice. Toyebi déjà que non, soki mutu aye mbangu sur les réseaux sociaux, c'est que ameki na kunzu, amoni ke mutu aboyi. Chikotango message kozala public, peut-être mutu akoti ko changer makanisi, et a kosala ke non, quand même, makambo kende liboso, makambo salima. Après message, ya frère na biso José Nzita, tango ayaki koloba bongo ke non, kokundama ya sœur na biso, jusque là tozo tourner kaka place moko, organisation ezate, yango tosengi na papa Patrice ya kokota makambo yo pour que tokunda sœur na biso. Toyaki komona lisusu silence,
tomonaki ni message ya papa Patrice te, tomonaki ni message ya musicien moko gospel te. Silence penza makasi ekotaki. Tango silence wana ekotaki, ebele ya bato baye koloba balobi donc c'est que eza boye ti ndenge ser na biso Lisi Kunda aumeli pour que bakunda ye. Donc eza papa Patrice parce que aboyi ata soki atiki ki présidence na ye azalaka lisusu président te, mais soki quand même bato baye kolela en public, soki lelo bato baye na l'état baye kolela ke no papa ya ko intervenir. Normalement selon bato papa Patrice il fallait à intervenir asali kaka organisation bakundi et puis c'est fini. Bato mosusu balobi musala nzambe aza mutu oyo atiaka makambo na motema te. Musala nzambe aza mutu oyo bato ata soki basali yo mabe ya ndenge nini, zalaka mutu zalaka ndenge ozalaka yebaka kolimbisa. Yango bandeko na biso mosusu balobaki. Batu ebele balobi non ndenge eza boye ti matanga ya sœur Lisi eumela bakunda ye. C'est parce que papa Patrice aboyaki kosala organisation yango yaki kosala keno kokunda ya sœur na biso Lisi eyaki koumela penza makasi ti baya kokunda ye. La famille yango na yaka toujours kosala analyse. Na yebi ke ebele ya bato ba comprendre situation o na uti koloba. Bato ebele o bazalaka scotché pe abonné na chaîne ya Étoiline Ines TV. Bato o na lobi bia balandaka ba émission nyonso. Bako se rappela na émission moko na sala po na papa Patrice. Ezalaki ata émission moko te, ezalaki 3 émissions o na sala ki. Premièrement, ezalaki ba musicien ndenge bazalaki na posa ya papa Patrice ngoi musoko alongwa azala lisusu présidente. Ya mibale ezalaki kutuna yaki na ba audio ya bandeko na biso ba musicien maloba balobaki pona papa Patrice. Ya misatu oye na yaki nango ezalaki réaction ya papa Patrice. Na salela émission, na salela analyse, ezalaki na bato ebele bayaki kosala ba commentaire. Bandeko nanga. Voilà. Batu balobi kande na lobaka na kote la kamutu te, mais na lingaka toujours pe na s'efforçaka na zala toujours au milieu du village. Pourquoi na lobi bongo? Musala na biso eza musala te keno na kote la oyo na tika oyo te. Musala na biso eza musala moko tolobaka makambo ndenge makambo il faut ezala. Soyons honnêtes et justes. La famille. Tokota na makambo wa papa Patrice. Tomona ki frère na biso José Zita ayaki kolela. Papa Patrice azongela organisation pour que bakunda ser na biso Lisi Kunda. La famille. Ebele abatuka nde na lobi ba o balandaki penza émission nyonso misatu o na salela papa Patrice. Il fallait voir na émission ya mibale. Ya ba audio. O bandeko na biso ya ba musicien y compris papa na biso Denis Ngonde. Lui aussi était là. Maloba babimisa pona papa Patrice. Baloba bandeko na ngai. Ezana ba makambo mosusu na tiaki yango te parce que ezana ba parole mosusu soki otolobi yango to totie yango. Et osala ke vidéo na biso kotambola te. Moi to fungola yango ezate. Yango na zaki obligé ba makambo susu to kataka ezalaka bongo na kamwa ki penza ya makasi parce que ndenge toza boye toza bana nzambe moni mwana nzambe soki omoni mwa eloko moko boye zo simba te peut-être que eloko wana bando simba na kala arrivé à un moment donné omoni ke eloko wana ekomi lisusu ko simba te ba força kango te ezalaka malamu mingi otiki na yo otali place mosusu. Koloba o baloba ki pona papa Patrice. Bandeko nanga si c'était moi. Soki ezalaki ngai. Ka le même jour na linga ki na tika kiti wana ya bokonzi. Na linga ki na tika ngo. Parce que ezala bandeko mosusu bakanisaka ta ndenge tomonaka oh président ya ba mama na église, président ya ba papa na église, batu mosusu bakanisaka comme aza président wana
donc ye akomi penza likolo koleka batu nyonso. Et pourtant ce n'est pas ça. Eza batu mosusu eza kaka nzambe kaka ye moko alingi keno mutu oyo a diriger baninga, atia ordre, atia organisation. Mais batu mosusu bakanisaka pona papa Patrice, batu mosusu bando kanisa keno papa Patrice ndenge eza boye azoliaka bambongo matakita. Jusqu'à ce que papa Patrice andimaki na ekolongwa ki président wana. Tango ekolongwa matanga esali nini ekoti. Après ba makambo o nyonso ba musicien chrétien balobaki. Après o nyonso ba musicien ya chrétien babimisaki bandeko na ngai. Ata soki oza mutu oyo ozalaka na motema penza ekozala mwa pasi. Je sais que papa Patrice aza mutu moko déjà assis alimbisa bango, mais en tant que mutu toza bato. Mutu nyonso dans la vie azalaka besoin na respect penza ya makasi. Ya makasi ezana mutu moko te kande na lobaka azalaka na besoin te keno mutu aya ko baby sa réputation na yete. To bundaka po na réputation na biso, alors ezalaka toujours malamu soki mutu a bunda po na réputation na ye yo pe na côté na yo yaka ko respecter mutu wana. Ezalaka bongo. Ezalaka penza bongo. Batu oyo bamitiaki na mutu keno papa Patrice ifo alungwa. Mais bango wana baza censé akosala organisation ya makambo nyonso. Parce que ndenge toza boye la famille na organisation nyonso na événement nyonso ezalaka toujours malamu boyebi ke président na biso azakuna, trésorier na biso azakuna, secrétaire na biso azakuna, donc makambo nyonso ezala organisé. Soki bokozala te keno bozon organisation na bino moko boye, mais l'organisation na bino bozalaka na président te, bozalaka nanani te, bozala nanani te, bandeko nanga makambo simba kaka te. Makambo kendaka na ndenge ya mabe. Batu lelo baya koloba keno mutu asali keno ser na biso lisi kunda aumeli penza po bakunda ye eza papa Patrice. Bandeko nanga tolongola papa Patrice na makambo oyo. Tolongola penza papa Patrice na makambo oyo. Ndeko na biso lisi kunda azaki na bandeko na ye bazaki na poto. Pona bandeko mosusu bayebaka te. Azalaki na bandeko na ye bazalaki misika. Ndenge ezalaka la famille soki mutu akufi na bato baza na poto baza na misalo basalaka pour que baya balongwa bapoto baya to balongwa bipai baya kolela ndeko na bango bakotisa il faut bakotisa demande na musala po bazwa ba congé soki na musala bandimi ba o baza misika il faut basalisa ba visa na bango. Mosusu peut-être na temps wana mbongo ezate na maboko, mais mutu faut kaka kende. Siko faut luka o sangisa ba mbongo pour que o sala voyage na yo aller-retour. Yango bo monaki bandeko nanga matanga ya ser na biso lisikunda e umelaki. Et puis de deux, pona batu mosusu bayebaka te. Ba musicien na biso wando zela nzembo nanu ebima. Nzembo ebima pour que bakunda ndeko na biso lisi kunda, parce que azaki musala nzambe abandaki koyembela nzambe, azaki icône na musique gospel. Alors normalement il fallait moi nzembo na ye ebima pour que bakunda ye bien. Et puis troisièmement la famille kandenge na lobaki batu o bayembaka, batu o basalaka ba théâtre, batu na biso bandeko nanga ba personnage public ebele baza batu a l'état. Soki lelo bakufi kokundama na bango e depandraka pe na l'état, parce que l'état il faut abimisa mbongo e mata ekita l'état il faut abimisa nini mbongo. Kolela ya frère na biso Zeze Nzita yaki kolela pona papa Patrice, en tout cas na yebite na sens nini yaki kolela sur les réseaux sociaux. Connaissons déjà que non papa Patrice azalaka présidente okoya kolela nini ataka bino moko na matanga bokoki ko s'organiser bokundi mutu ezalaka bongo ekendaka pe bongo la famille ngana lobaka toujours ezalaka penza bongo ekendaka pe bongo na système moko ya kitoko la famille. Donc ezaba bongo tolongola papa na biso ba makambo wana
o amataki, o akitaki, o akendaki, batu o balingi babebisa penza réputation ya papa Patrice to longolango. Ser na biso zaki musala nzambe, ka ndenge nzambe ye moko a permettre que non musali na ye plutôt akendo pema, totika que non akendo pema na kimia. Ezala te ke musala nzambe ke kopema, biso tokomi kotambola na bakombo ya papa na biso papa Patrice asalaki boye, amataki akitaki, ekozala bien ata mukete la famille, ekozala bien te. Alors quand ndenge tolobaka toye ko pesaka ba condoléances na famille Kunda, toyebi ke jusqu'à présent bien ke bakundi to monaki ba vidéo quand ndenge bando tambola ezalaki facile te, mais biso prière na biso ezaka keno nzambe alola azala elongo na famille mobimba, apesa bango makasi asunga bango pe a continuer toujours kozala na bango bandeko nanga ekosala penza malamu mingi. Bandeko nanga tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso kandenge eza. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.